Nasiki pe wana te na baki fona lakisa mama na 5 ans. Amen. Wow. Merci Jérémy, merci Jérémy. Merci Jérémy, tu es venu au Sala. Pour moi, les momies. Ah, bon, il y a gâteau, on va tourner l'église. Je ne m'en vais pas yokana pe etika la na bingili na ko kaite ko sangisa batu nyoso bazawa juste ka pona yo yebisa mama ki Jérémy Chaban officiel salama engeza la passe. Je me disais so une année à chaîne nanga et kokaki avant anniversaire à lelo ngena sala mona une année à chaîne nanga loko la 5e anniversaire na biso ekoki avant une année nanga et on a profité d'occasion wana parce que ngena zo Jérémy comme ça. Les ambassades nous une année par an, parce que bandé format sur l'Europe, moi il fonctionner pesable. Nous soupétons la marathé. Soupétons la marathé, mais vraiment total la bonne forme. Donc on s'en là ça le beau qu'on a des sans capote. Donc on s'en va pas pour là. Tellement que boss on a appelé ça donc on s'en va la toujours na contrôle là na activité na yenyo. Question comme si tu as tourné au Lobani Fona. La placement de la chaîne. La placement de la chaîne. Bellevue TV, c'est 40e pour nous. Bon, pour nous, Bellevue TV. Bon, pour nous, la joie, nous avons battu la première chaîne. Merci beaucoup. Merci. Je pas de la fois au côté, de bien au Quoi ni? À côté de. Non, ma chérie, tu es en train de faire. Vive nos 5 ans, vive nos 5 ans, vive. Ça s'est fait, vraiment ça se fait. C'est comme ça pour la première primaire. Première primaire, oui, oui. 2018, 2023, 17. Oui, chérie. Donc voilà, c'est parce que nous attitude toujours, il y a deuil, mais petit si vous sautez, se rendre à une zone de grâce, parce que à Sali, le 5 ans c'est pas facile, il faut soutenir notre soeur, Bellevue TV, donc de là, voilà, donc ça va surtout, de là tu as cadre de choses à la harmonie, donc les prières, la tient on va passer dans le Qu'est-ce que vous avez entre vous les artistes? Il y a joie. Ambiance, dans des cas beaucoup de quoi, nous sommes tout en raté, dans l'ambiance ça passe. Nous avons un bino ba chroniqueur, ba chroniqueuse la biso, bon mon comédien nous sommes awa. Donc pour Kazalaka, ambiance c'est vraiment kitoko. Bilonge quand tu as bien aimé. Donc on va un peu matin ça va. Comment ni tu es très à l'aise. Donc voilà. En tout cas, il y a une question dans les alliés. Palmiche, s'il faut parler de Bellevue TV, au col de Nini, nous avons des fans. Va continuer à payer sa confiance dans Bellevue TV. Ce qu'il faut lever la Bellevue TV, mais surtout que ça au courant que Bellevue TV ça la kitoko. Pas d'aller ba benga petit, il y a écriture. En tout cas, on voit que les cas va flair. Notre yaya, notre maman, Bellevue TV, Bellevue Kandi. En tout cas, félicitations. Félicitations à yé. Zamba memel sur les colos donc l'écriture wana musapi wana et baksama 5 ans c'est pas facile. Na muté manozo placé. Ba fan ba passer sous confiance. Na muté manozo placé Bellevue TV na position parmi les chaînes. Non, pas de polémique. Polémique pour animer. Parmi de Nazaka mutu na tuni question. Yo posa mopandisa oza mutu atelo yeba. Aza meilleur parmi les meilleurs. Aux artistes. Na répondre té. Na commission ta loi juriste. Tu as une position mobo. Na le aza meilleur parmi les meilleurs. Premier, deuxième, troisième. Aza meilleur parmi les meilleurs. Merci beaucoup. Place la meilleure basaye baza. Voilà, merci beaucoup. S'il vous plaît. Kasi ya wana to chakuna tamfo.
parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs, on est meilleurs. Joyeux anniversaire. Il est dans la vie. La chrétien, moi. Oh, ici, maintenant, de donner. Laisse, va revenir, moi, mon frère. eza bachaine mosusu inane ekangami soki bande fongama ti lelo mpe moye tofonctionne mpe eza te mosusu mpe etalamaka te mosusu mpe etalamaka te mais ye vraiment azotalama bonne et difforme donc nzambe alolatisa loboko ndenge amesanaka kotia donc nzambe apambola ye telemaki abosanaka mpe nzambe te donc nzambe azala toujours na contrôle na ye na baactivité na ye nyonso espoir nini okopesa na bafan oyo balamaka filme ya Bellevue TV par rapport ya 5 ans après makambo mosusu ekosalama espoir apesa bango eza ebele mais bamo bayebi Bellevue aza déjà Poutine aza Poutine donc bayebi bakombone nyonso epi bacapacité nyonso bayebi bapesaka confiance oyo bamesana kopesa ye bazala desu te mpo bamona à chaque fois barebondissement esalamaka kaka na bafilme so akomi boye rebondissement so akomi boye donc bafilme nyonso azokoma ezozala ndenge moko te donc ezokende autrement donc bafilme nyonso ezozala ndenge moko te ezozala ndenge misusu esalamaka ezala ndenge moko eza bamosusu omona bamonotoni moko mais pas Bellevue monotoni mpe na théâtre ezalaka eza na bamosusu omona bamonotoni moko mais Bellevue TV vraiment na kati ya Bellevue TV osanti ke soki akomi vraiment filme omonaka ide wana ezali nde mosusu oyo mpenza nde mosusu donc bato bazokende na badimension mosusu voilà merci beaucoup Marisa merci Alors ça bonjour, ça va, tu peux parler quand même pendant 5 ans. Voilà Nini. Champi Boutou. Abi on met 7 bouteilles. Yo met 7 bouteilles. Amela 7 bouteilles. Abi on met 7 bouteilles. Papa on est bossa caméra, ça professionnel. Ça professionnel. On va professionnel à l'imposa caméra. On va l'imposa caméra. Soki basambelaka nzambe soki basambelaka nzambe nzambe solo bomelaki to bomelaki babi ameli 7 bouteilles matanga ya papa na ngai dans les 5 ans moto la mingi kate aminyebi oyo nene mota libute ezobimisa bino basi ah bon le 8 mars kana yango eza déjà le 8 mars tonga so libaya naza na makasi ya libaya lisusu azoloba kote oremi azoloba kote oyo non toyaki na ye c'est ma petite sœur toyaki na ye apesi eza de news apesi omde matière c'est ma petite sœur oyebani apesinga de bona après 5 ans après ali na
Malin est mort. L'oiseau est même plumage. Là, c'est mon bleu, ça. Nous sommes aujourd'hui dans la 5e. Leki nanga ya pembe. Leki nanga pembe. On est là dans le bureau, tout le monde sont épatés, tout le monde sont dans la gentillesse, tout le monde sont alors, les abonnés, comme ça, les 5 ans, la vie c'est coquille. Moi, la botte maki, la moule à l'ibonso, la mi balai, la mi satou, la moule à mi tano. Biso, bisengo, la bisengo, malgré tout ça, la mawa, mais, tant que c'est mon père, vous allez en tout cas, la matanga. Yo koloba te, non. Yo koloba te, babi yo koloba te. Te, babi koloba te te. Babi koloba te. Ibutu, Nena pèse des matières. Des matières. Saluter ba maman, ba femme forte, parmi ba femme forte, banga ba maman, parce que lelo, ceux qui nazo battre les records la génération la moi c'est grâce à Belviti. Lelo ceux qui Jérémy Chabani officiel déjà compté parmi ma chaîne Oyo, et donc ça la gag il y a bien Oyo les a parmi ma chaîne numéro 1. La bagarre, grâce à Belviti. Donc, ils ont un mot ils ont un mot et béni parce qu'ils ont un mot et c'est mon joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Belviti. Merci maman. Mais la fleur là-haut. Écoute pas yango mo. Voilà Béli. Voilà Béli. Où est le couteau? Où est le couteau? Bon, merci beaucoup. Voilà ce moment les engagements na sombiango. Si tu peux en attendre, il faut la sa maman, à 5 ans. Amen. Wow. Merci Jérémy, merci Jérémy. Merci Jérémy, tu es venu dans ce là. Pour moi, on a déjà aimé la famille Libota. La Belviti TV. Si on a le poste, c'est au salon la maman. Junior, Nani, mais gâteau parce qu'on me connaît. Les gars, non. Le grand là. Junior. Junior à Calais.
Moi je parle. Il m'a dit un liboso. Moi je vais parler. Est-ce que vous avez un peu d'ambou? La patronne, profite de l'occasion à représenter Jérémy Chaban officiel. Moi, on a du même mandat pour la paix, ma parenté, mais elle a accueilli quand même la part Wow! Champion wana nini? eyokana pe etikala na bilili na koka ete kosangisa bato nyonso bazawa juste kaka mpona ya koyebisa mama ki Jérémy Chaban officiel esalama enge ezala pasi. Je me disais soki inane ya chaîne na nga ekokaki avant anniversaire ya lelo enge nasala yango na inane ya chaîne na nga lokola 5e anniversaire na biso ekoki avant inane na nga yango na profite na occasion wana parce que ndenge nazwa Jéricho ndenge nazwa yo mo ndenge nazwa wapi donc esengai kaka une occasion pareille parce que la français balobi l'occasion fait les larrons. Voilà pourquoi on a profité de l'occasion pour exprimer ma sentiment. Un mot pour la fin, non, peut-être pas une confusion par rapport à départ, non, mais les lots, pour confirmer, maintenant que non, il y a ça, maman, un mot pour la fin. Ouais, fan à sa fan, fan en tout cas la fanatique, fan à recours à une des côtés. Fan peut aussi à Moussala ou à Salati, à sa fanatique. Donc, peut-être qu'il y avait des problèmes entre nous les acteurs, entre nous les artistes, et les autres dépendent de la fanité. Sauf si c'est un Nikamwanza, mais un Nikamwatan, ils attendent avec le qui va soutenir malgré ma maki. Nazana Binelo, Bakoba Boya Naza Pekana Binelo, parce que sans Bino, c'est de Salati. Donc, voilà, on a mingi. Jérémy Chabani, Moutouno Batebele va répondre ngati. S'il vous plaît, Naibike, vous présentez chaîne où est la chaîne Nayo Lelo et pas ya Bellevie. Vous avez placé Bellevie TV par rapport à en plein 40e chaîne na Congo. Je crois et loko yango décor à salaire liboso écouter qui va problème tant alobaki na simba batnyos baba meilleur il reste baba bigir na kati ya Bellevie TV mais na zora soutien ya bato ebele na joueur na ba chaîne ebele voilà ko meka penza ko classer biso et ça on dirait na créer ba problème moro boy sauf que Bellevie TV est la meilleure chaîne na ndenge nango Barcelone télévision est la meilleure chaîne na ndenge nango lorsque ma des télévision est la meilleure chaîne na ndenge nango et Yengatai STV est la meilleure chaîne na ndenge nango Aminata son père est la meilleure donc Mutuna Munju Gino la TV est la meilleure chaîne na ndenge nango parce que je ne crois pas au Libutu TV pendenge zoya est la meilleure na ndenge nango pour que biso nde to l'équipe bakingani wana les a vraiment ndenge balakisa biso te voilà sauf que les premiers ebi kaza les premiers les deux ebi kaza les deux les trois ebi l'échec pas mi ebi ke aza l'échec voilà merci beaucoup merci ba combattant qui aime ba combattant qui est les simité en Matimba je vais parler
bapekisi olobati bapekisi olobati ibutu bapekisaki bakomataki ye mais nzambe asuli ye ya matimba moko jérémi fin so joueur kuna biso bisengo na bisengo jako alors boseli ye mpe jino olingo oloba nini na ye eloba mpo na Jinola TV suka na chaîne po toza na Jinola question comme si tu as tourné yo oloba nini mpo na la placement ba chaîne Bellevue TV za 4e mpo na yo bon mpo na ngai Bellevue TV bon mpo ngai na joueur awa na robomba te koza première chaîne. Merci beaucoup. En tout cas merci bato ebele bakoki ko répondre na te na biboyi mpo ngai na joueur awa eza première chaîne numéro 1 bon eza première chaîne mpo na nga na ampleur na tout te na mpo na ngai eza première chaîne voilà mpo na tourne awa deuxième chaîne so otuninga so mpe obenga ngai na tourne na bake par rapport oyo na ndenge na omonela c'est ça merci Voilà, merci beaucoup. Madame Renate, il faut voir pour la rade des mers. Vous avez des mers. Pour la rade des mers. On va analyser. Oh mon Dieu. Moi mobali oh papa oh oh yo ye awa ngana ye kuna oh mama oh excuse Naomi Papa Lutumba. Compétence ya bachiri Papa Kulutu. Dans un monde moi qui mvuni et ça qui mvuni donc cela veut dire moi orgueil. Ah oui, 5 ans. Moi la beauté amitié à Koli. Number 1. Yo liga number 1 yo. Liga number 1 bandela ngoli suso. Oh, biso mona déjà bani qui m'a bamba ali bien classe. 5 ans derrière mona ata dans la classe. Sur la chaîne mususu mona no bani no ko. You have the polémique. makambo esalemi koleka ya 5 donc bebe moko asali makambo ebele ya minene koleka age na ye félicitation a continuer
fêter son 10e anniversaire donc ezali makambo ya koleka makasi donc mpona ngo eza ezenga nakomona na 5 ans makambela eboti mpe su bachaîne mosusu Bellevue TV parce que chaîne nao mpe eye na nsima Bellevue TV nao renate ifokoti eréalise makambo ebele chaîne nango eye na nsima eye na nsima yango mpe ka Bellevue pesako mpe groupe ocréé mpe chaîne ntango omona Bellevue TV jemabino moza makasi moko ezanga moto makolo apesanga sukuna exploitaka kino lokola nde naomona kuna baexploranga mpe nasala mpe na engage mpe bato nakoma mpe kokotisa mpe bafilme kokoma so osalika mpola na moto koesue amen osalika mpona volonté na moto etuli osala likambo ezala bien eza mpe na courage nango kosalika moto mpo jema asimi caméra azopose bato bakestion nga mpe nakele nasimba caméra napose bato bakestion na koesue mpo nasala na consentiment na te nazali nde gemema to nalosa makambo to gema osala. Voilà, merci beaucoup là, il faut pas qu'on le batte. Voilà, joyeux anniversaire. Merci pareillement. Joyeux anniversaire. Merci à toi aussi. I love you too. I love you. Dada mtu anglais. Bon anniversaire. Dada mtu anglais. Dada za mtu anglais. Nini? Dada c'est normal, bah c'est anglais. Swahili yango po lobi yango te. Tuku nasikilizana. Ekoli yango awe. Bapesi yo bote. Bakoya kopesa. Na munoko lisuba ye koliswa. Akabeli yo bote, akabeli yo suna langue. Ibanga ba mama. Naleki bango. Kala obina ndaku yo Oh yeah. Kamana hapa misha yake.
bien.